Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote lisusu et puis boye malamu lisusu na mayangani na Politique TV tozali toujours na spécial diaspora congolaise ya Afrique du Sud mpamba te ndenge boyebi mapona mieuti ko salema pe Afrique du Sud ezali parmi pays oyo voté to parmi diaspora oyo voté po tomona ki Canada, États-Unis, France, Belgique pona kotanga ka bawana na Afrique du Sud ko voté na yango boutaki kolanda ba congolais musu balobaki ba congolais baza ebele nazo benga lisusu congolais mususu azali pe mwana mboka diaspora aya aloba bokai mwana mboka boye malamu tozana direct eza émission spéciale mbote na yo mwana mboka mbote journaliste kombo na ona ni liboso bon ngai kombo na nga Gelor Efete je suis ici en Afrique du Sud kombo na nga Gelor Efete. Merci mingi mwana mboko Gelor et puis totondi obotondi pona kopesa biso chance ya koya koloba liboso ya caméra po ba congolais bazolando mokili mobimba bayoka yo. Bonne année nanu liboso tokomokene na soka mbula boni nanu santé liboso. Te santé za bien bonne année na yo pe bonne année na ba congolais nyonso tout baza en dehors à pays na kati mboka vraiment bonne année na bino. Merci na banzi ete bayoki pe ba tombeli yo pe lokola. Boni mbulele ki ndenge nini ko banda janvier ti lelo décembre ça va? Bon, si on a vu ça va na kosi mo ba kokoso za la ke belé mais matondi ka pa nzambe parce que kala mingi to kota na bonne année donc merci kana nzambe. Merci mingi ezali bonya pe maele tokumisaka kanzambe mais oyoki ke ba élection uti ko salema na Congo ozali au courant? Oui, nazo courant na bi ke ba élection ezalaki na Congo tozela ka programmation de balobaki na fin du mois oyo tozela kaka tozela ka programmation na bi ke élection ezalaki na Congo. Siko impression na yo ezani ni sirma ba élection yango eza sujet na biso te mais tolobeli ka mwa likolo pe toleka na l'essentiel impression na ezani eza malamu te eza mabe. Bon, impression na ngeza kaka pona biso ba diaspora oto libanais mboka eza passe pe ma parce que tokiki ko voter te to monaka na ba pays mususu soki élection eza na mboka na bango bato libanda ba kosala tout bango ba voter parce que ça ba na mboka mais pona biso bato to na Afrique du Sud wa na ebité soki ba ba voter ne pona nga na voter na ngai te parce que ko voter ndenge nini aussi longtemps que ambassade na biso nanu ba otambwisana nous bien te bon na habité vraiment pour nga na voter te passe na ngande yango wana. Merci mon mboka to ki passe na yo na ndengo voter te compte tenu ambassade ba congolais ya diaspora Afrique du Sud bazali ko funda ambassade makasi pamba te pona bango ambassade ezali ko sala musala te na lolenge sengeli basala et conséquence yango bomoni mwana mboka azali kolela lobi ya voter te pona ambassade na banzi ete bino ba konzi bozolanda biso esengeli bo prendre responsabilité na bino pi bo sala musala na lolenge esengeli bo sala yango mwana mboka tozoko ba toujours tozoko na suka ya mbula touti ko leka mokolo à Noël boni nanu ba congolais boni réalité ba congolais en Afrique du Sud ça fait combien de temps en Afrique du Sud? Bon, ça fait déjà 9 ans je suis ici depuis 2014 ça fait 9 ans je suis ici en Afrique du Sud. Bon, pour la réalité ba congolais na mboka vraiment nous souffrons. Tu souffrir ma casse tant que ba étranger tu souffrir ma casse na mboka rien ne marche. Donc ce qui est mboka moko malamu na neva na sali awa na rosa la boité. Bon surtout ça parce que tout ça ba courager, tout focus donc na mboko sa musala ko vivre te pe misala to sa na mboka o za misala moko na mboka na biso to sala ngoti. To sala parce que tout ça ba étranger na kata mboka pa ça vraiment passe mais les Congolais souffrent beaucoup dans ces pays. Toujours qu'on souffre ma casse. Tu es à wa tu couches à Congolais mususu. On va sali ba 20 ans, ba 30 ans, mais comment na vie na bango vraiment ils correspondent à ani ba sali na kata mboko. Ba Congolais belé, ba lekani, ba kolekani za momo ko to exprimera, ça dit quoi? Ba Congolais bazola libanda na mboka oyo, il y a des Congolais tilelo, bazola la kaka na kata ba chambre, ba foutre la chambre vraiment ils a participé mawa. Pour la vie na soit Congo na 4 Afrique du Sud. Vraiment ezali pasi pe mawa pour na vie ya ba congolais na Afrique du Sud ndenge mwana mboka Gelor auti ko manyolela bino mais siko mwana mboka Gelor oko lobana ba congolais nini o bazali na nzela ba zolongwa Congo pona ko ya Afrique du Sud pe ba congolais bazana na Congo bazo planifier pona ko ya Afrique du Sud yo ko lobana bango nini ezali conseil na yo liboso na bango bazali ko landa yo pe bazali ko yoka yo. Bon eloka liboso na koloba pona ba o déjà balongwe mboka pona ba ya awa moyenne
na bisa bango bazonga lisu ezati bakoya na bango mais oyo bazo préparer ba ya awa pona nga conseil na kopesa ngo bayati premièrement na kata mboka oyo gouvernement na bango epesi privilège makasi na bana mboka na ba citizen auto lobaka na anglais bana mboka bazana privilège makasi bana mboka na kata mboka na bango okomona jamais sud-africain ala libanda soka libanda bakosala tuba longwe libanda bapesi ndako kovanda bapesi bilo kolia asala malam parce que asa mwana mboka na pona ngai ba kongolo bazolinga bayawa boyati boya penate ngamoko ni na zaboe na regretanga makasi na koma na mboka oyo vraiment na regretanga makasi mais bandeko nanga ba congolais bino bozo préparer boya awa boyati bova na mboka na biso kasi okoloba na bango nini soki bango balobi ke mais soki ezali bongo pona nini yo ovandi awa pona nini te ozonga pe kuna pona bango balingi baya bamona oyo ozomona okoloba na bango nini po bakoloba mais ye azoloba na biso to ya te mais ye pona nini azozonga te avandi kuna bon déjà to komaki déjà awa autrement ko sala ezalité mais biso to sa awa to somona la réalité na kolinga jamais ndeko nanga mususu wazana konga awa ako baksu pasi likola pasi yango mo loko na bisi bango ke boyati merci mingi mwana mboka totondi olongonya pona kopesa biso ngonga tomoni ozali na kati ya musala mais pona bolingwa mboka okati musala oye pona komeka kosolola na bakongole bayoka yo na yango biso totondi olongonya pe mayangani na politique TV elongo ngai moko Patrick Chimanga tata mayangani ba porte na biso eza kofongwa pona bino bakongole à tout moment ba situation ezali esengeli boya to solola mpoete maebozoloba ekende partout dans le monde pe ba konzi o responsabilité na bango ezali pona ko trouver solution pona peuple congolais ba na ko trouver les bino solution pona ngai na yo na banzi to suki apo na lelo mais tozana suka mbula nini okoki koloba lokola mbote pe liloba suka na émission interview to tsala na pona ngai na koloba d'abord nazolinga eke par rapport à mboka na ngai na année to kobanda moi changement vraiment ekota tozali banda mais tolandaka ba news ndemboka na biso etambola to sepela nango ata mokete ba congolais ba souffrir na kati mboka na bango moko ekoko salama jamais mutu na kati mboka ne fois na kimia il faut se retrouver même bato batangi classe mingi te to mona mboka wa paya ata mutu tangi classe mingi te ba ko comment musala moko oso correspondre na classe na tanga pour être à vivre ce qu'on a mboka na biso za bongo te na mutu aza licencié na mutu aza docteur azozanga musala ko sala ana mboka oyo tango mutu déjà azo na licence bazo préparer musala pona ye tango sili sabwe ba campagne belé ba solliciter ko sela bango mais na mboka na biso sa bongo te na ko sepela pena ba konza mboka na anoto ko banda buluko améliorer makamu susu peuple congolais et vivre malamu lorsque qui congolais sa malamu to mona congolais ba ko malibanda te ba ko exilé na mboka musuwa ko fana mboka na bango ba ko misala ba ko sala bien à l'aise na kuneza wana à l'aise na kata mboka na ye donc pona année oyo tozo banda ba konji bo moko améliorer makambo pe en plus dans le bana président so Fati Beton président zo kangai étant que moi na mboka dialogue feti bo sala tout est possible ya ko bimisa la peuple congolais ba carte d'identité de ko sala maman kitoko parce que congolais ko sala na pouvoir to na valeur na mboka nyonso okene tant na carte d'identité na ye jamais mutoro c'est la carte d'électeur comme carte d'identité salama jamais na mboka moko vraiment ba konza mboka bo salama kasi eloko wana esalama carte d'identité ba congolais bima mwana mboka bo se recrutement bo seli maka mutu na carte d'identité po te mboka na biso sala pe na kimia pe na ordre na yango lo na yango ba penda yango wana. Merci mingi mwana mboka mais opesi mbote te na bandeko na yo to famille okopesa bango mbote te mbote vraiment ya liboso na kopesa na président so Fati Beton parce que yene mtozoka papa ya mboka mobimba président Fati Beton na pesi yo mbote makasi bisiko zali ba merveille na yo ya limi ba na kopesa masa na ngai Patrick Mouyaya o azali chargé à porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya na pesi mbote bisiko zali na pesi maman nanga Brigitte Mampele di mbote na pesi ami na ngai d'enfance
oza na Congo kuna Fermino Dibanchilo na pesi master nanga chinois katakata Augusto Simbi mbote makasi bon famille mobima vraiment bosé belé mais na pesi no mbote vraiment ba merveille na bino ngana za na kata musala bazunga à pied levé na salle émission mona bo exact parce que ça makama mboka passe na motema vraiment plein de bonnes choses ba merveille na bino. Merci mingi mwana mboka to mona ni mbala sima. Merci le grand journaliste, merci. Merci. Batata ba mama bandeko wa bolingo ndenge bomoni ndenge bozali koyoka. Ba congolais bazali koloba bazali ko s'exprimer. Et ngai lokola mopanzi sangoto journaliste musala na ngai zali ko tuna mituna pe biano izali ya ba congolais et c'est à vous ba congolais ya ko juger pe ko comprendre mai ba congolais bazali koloba et pona lelo na banzi ete tosuki awa mais pona sport o presque tozo kende ke Afrique du Sud mobimba Cape Town Joburg Durban Mpumalanga bisika nyoso tu ba congolais bazali tozali ko kende pona ko kutana na bango pe ko tuna bango mituna sir mai ya politique mboka na biso pe sir social ya ba congolais na kati ya mboka oyo pe sir réalité ya ba congolais na kati ya mboka oyo Afrique du Sud. Pona ngai na bino lelo tosuki awa pe na tondi bino longonya. Merci beaucoup pe goodbye.